mokambi baye yamba ya ba musulmane komiko ba pameli liwali ya mokambi ya Losambo na Beni Imam Sheikh Aliamin basengi bakambi wa mboka bobateli pe kimia na bavandi ba Beni. Sheikh Aliamin akufaki na masasi na moto mokolo mwa mposo kati na Losambo azalaki kokamba. Bobandia bosambisi pona liwali ya General Major Delphin Kayimbi na tribunal ya grande instance na Kinshasa. Mokambi ya kala ya Demiap misala ya bokingi ya mampinga akutamaki ya kufa le 28 février 2020 na ndako na ye na eleko azalaki koyanula na Conseil national ya sécurité. Bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Gombe bazelaki lelo Kalev Mutondo mokambi ya kala ya Aner misalam ya bokingi ya ekolo Congo démocratique na bofunda mibwa Jean-Claude Muyambo, Cyril Mupompa na Joseph Kapepula pona monyokoli pe bokangami na kobuka mibeko. Kalev Mutondo pe afundaki bato boye basato pona lingomba ya bato mabe. Lisungi kouta na bisika biike na mokili lizali kokoba kokoma na ende pai wapi bokono bwa COVID-19 bo salimbeba mingi. Na mikolo mibale mileki batonkoto nkama minei basusu bazwamaki na COVID-19 na ende motango ya bawei moleki nkoto nkama mibale na 15.